Tout de suite sur Ago Plus, Proximag, magazine Yabana Mboka, Oilobelaka Nyonso, la République démocratique du Congo. Suivez Proximag, Nzinga Nzinga na Biso, Nzinga Nzinga na Bino et Proximag, votre magazine de proximité sur Ago Plus. Oui, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver si nombreux devant vos postes téléviseurs et devant vos téléphones en train de suivre votre magazine de proximité d'Ago Plus. Ozaka toujours présenté par votre humble servante Daniela Djouzi. Quand nous sommes dans le cadre de proximité, dans le cadre de l'actualité, nous essaie de promettre que nous sommes Kishasa Mobimba, voire même Bamboka Moussousou, pour nous compléter toujours l'actualité au Bomessana Kozwa, chaque jour na Ago Plus et Proximag. Les lotosa na croisement Boka Sakabambar, tu es côté par bande de Koyaï de Pesa Parlement debout. Et l'on a bango tolobela moi mingi, ba œuvre, il y a notre président de la République, Papa Félix Tshisekedi. Donc on a œuvre, né l'on a ba représenté à Parlement debout, il y a croisement Boka Sakabambar. Bonjour papa. Bonjour Ndeko. Bonio. Non, santé malamu. Namonio en forme. Olienga na santé. Te nzambe mutape service kaka. Moi santé et totombeli pe bande na biso nyoso bazupeli bakoela mu ya kolanda biso na milite oyo topesi bango nyoso tombote. Alors très chers fidèles téléspectateurs, ensemble avec vous nous allons découvrir j'espère que nous déjà bambote na bino. Alors tout na commoné pour bino boza branché le rona biso boye ba mutoto yambi azanani na parlement de buya croisement Bokasaka Bamba a jouer kana fonction nini. Alors papa comment penda bengi la ko na boba bote la na nda kombo na ye. Comme la nga ndako c'est Patrick Tchunza, tout le monde bayebi. Mais entre-temps, je suis aussi le communicateur du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'autre côté, je suis aussi vice-président du Parlement debout, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, Awana Bokasaka Bamba, Wapipe, Tozawana Pe. Alors, population, vi Moussa Tosala Kabajaki Bondé, Bapesakingapé, Komboana, il y a petit béton de l'IDPS. Ça veut dire que la famille n'a politique. Bango mingi mingi de combo na bango o baye bela kanga mingi mingi na combo ya petit béton de l'IDPS. Alors papa, petit béton de l'IDPS. Ce que l'on est motivé qui na bino à parlement de bouya croisement Bokasaka Bamba peso combo ya petit béton. Et là on est motivé qui bango, to l'on est au sala qui bango, et là on est pendo marqué bango pour être peso combo ana. Non, je me rappelle encore ce jour-là, il qui est vers 19h. Tu peux ces informations, parce qu'il n'a parti à Bisso, mingi mingi tozara surnommé na Bakombo. Vous comprenez? Alors, oh non, il faut te passer combo mobo ya ancien cadre mort ya PPRD ya kala. Alors non, il y a tout le combo. Bah il va passer un combo ya Monsieur Bitakwira. Baye olongolango mususu non toko pese kombo ya bakabiliste te bato batia mboko par terre nde mususu azwi inspiration apesinga nde kombo ya petit béton nde pe etikala pe même na famille pe so tokutani kuna mwe comme nous so petit béton mais ekamusala bango pe ti kombo wana pe evanda na ba manifestation tout okendaka so bamndeko oyo ayebi yo mona tali okabo petit béton. Si le lopé Kombouana pe etikala. Alors comment etikala petit béton par rapport à ndenge ba monnaie là qui ndenge autres travailler na kata parlement da. Travailler ba nini na parlement, ande pe nazo pesa la indusa biso ba parlementaire nde ba Jacques Bomba zu Kombouana ba pesinga. Vraiment, celui total président na biso Fati Béton. Parce qu'il y a des bétonné partout, c'est qu'il y a des bétonné, tant on appelle ça comme petit béton, c'est qu'il y a des copier bah œuvre na. Si donc biso doit aller qui a Fati, donc ba jouer vision Mokonzamboka na yanga nyonso tout ba 500 ndé bazu comme on a ba pesinga parce que vision tata Mokonza ekolo na yanga pe donc ezo balana. Pourquoi pas koza kombo ya bato ya Kabila ou babomaki mboka na biso par terre, c'est pour cela ba juger bon bazu comme on a ya petit béton, ba pesinga nga pe na yamba kango avec esengo. Alors merci beaucoup papa petit béton, Alors sur demande il y a téléspectateurs na biso amesana ko na biso na Ago Plus Proximag
bato ebele bayebaka te IDPS elakisaka nini bato mosusu batangaka IDPS mais so botanga na molai nango bayebi te nde basalaki demande tellement toza magazine à proximité bayebisa biso bokomi na bangambu wana botunela biso IDPS po bref nango nde ezalaka IDPS ko na molai nango IDPS ndeni na molai nango IDPS eza Union pour le progrès et le progrès social. Donc IDPS, I, Union, P, progrès, social, S, social, ni moussouna, progrès et social. Donc IDPS, des significations dans le monde. J'espère, très chers fidèles téléspectateurs, vous suivez déjà. Union pour la démocratie et le progrès social. Vous comprenez? Donc, signification de IDPS, de Yangwana. Alors, papa Béton. C'est quoi ceux qui opposent à l'idée? J'espère que vous avez idée pour vous avez petits bétons. Donc, Yonde, Fati Béton, vous représentez Fati Béton à un croisement Bokassa Kabamba. Fati est niveau de Bani. Pour la Buno, pour Buno, vous déjà président de la Buno. Yo biosa communicateur et président de la République. C'est que yo petit béton pandi na do yondo ebi makam. Fati l'axini. Bon, Fati eza kombo na ye vraiment. Mais bakatango na musika. Eh bah non, bakatango na mukuse. Donc on est vraiment Fati parce que mingi pe ba comprendre raté. Ah Fati. La signification ya Fati ça veut dire Fati l'axi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, c'est que ça dit bref il y a kombo na mobile. Mais bakatango na mukuse bongo mais na mulai nango ezaka kombo na yo abota mananda ko ya papa na ye na mama na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des signification ou to benga kombo na ya Fati. Ah bon, en tout cas bino bata ba boule hein. Bino bata IDPS c'est bata ba boule. Alors papa petit béton. Bino oza parlement de vous. Mais est-ce que Toyo Kakamba par-ci par-là au Tambola Boy, d'hypogré, d'autres personnes bazo qualifiées le roi Bakuluna. Pour Bassal Makamusu, le roi Bakuluna. Est-ce que tu habites d'hypogré na banzela, to d'hypogré pour la sociale, to d'hypogré pour l'électricité ou de bien pour la sécurité à Mboka. Non, d'hypogré, ça n'a rien à voir avec sécurité à Mboka. L'hypogré est un mouvement oyo et créé à Manakati à partir de Nabiso IDPS. Vous comprenez? Les jeunes wana, bazaki bana maele, babilenge, wapi bazwaki initiative na bango ya malamu basangana. L'hypogré bazaba kuluna te, bazaba intellectuel. Vous comprenez? Na l'hypogré na kopesa yo exemple bana mboka lokola ba trésor mamba. Un cadre au sein à partir de Nabiso cher IDPS. Un économiste, un analyste, chercheur. Vous comprenez? C'est pour vous dire que du progrès, basaka bakunate, bazabatu oyo, basalaka ba recherche na bango. Mais il y a quoi moza que bana oyo baye koya lelo sika awa na du progrès minginde bayebisko yo fonctionnement ya du progrès. Na kati yote ndeko parce que ce que le bibongo pour te remarquer tout ça dit constant ba di progrès c'est bangonde bazo créer ka ba désordre na ba surtout ba parlement de ba commune surtout zo mona au mona mutai azane pe na nani na comment dirais-je na connaissance pendant ya parti na binoté or kalingi a intégré parti na bino mais ba di progrès wana so moni mutazo loba makambo za or IDPS ba komi ko mélanger mutu est-ce que ba jara biloko bon yango pourquoi ba balobaka que baza ba di jara ya ba kuluna. Non, wana so landeli bango bazaba du progrès. Même le lot awa ebele bakansa ke non du progrès bazaba kolona mais non bazaba kolona te bazaba bilenge oyo bazaba licencié bazaba cadre même na ba mingi pe bazana ba fonction le lot na ba entreprise publique à l'état na kotangelo yo moko pe o bazala ko kamba pe du progrès wana comme on a Emmanuel le lot aza administrateur na entreprise publique à l'état yo kansa que ceux qui azala kuluna est-ce que tata mokonza ekolo akozwa lokasa na ye a nommer le jeune wana azala au sein ya administration ya entreprise publique à l'état non oyo bazo sala wana bazaba du progrès toyebani toyebi bango ndenge bajaka na ba papier ebele bakansa que non du progrès ce sont des non bazaba kuluna te maman ce sont des intellectuels ebele même on peut qualifier que non du progrès et puis ce qu'on joue un vrai du progrès
un vrai du progrès o ayebi vraiment litwana o tino basalela ki eloko na bango mouvement na babengi que non du progrès au télémis na mutu mususu boye donc au landela bango que non il n'y a pas mal entre différence na o yazo funda bango que non soit disant que baza bakuna or baza bakuna te so bando landela mayele na na capacité intellectuelle na yo moko tan mususu au le mana été exemple muke na oto tangela yo ba cadre ba tuloko la ba trésor mamba yo parce que azala kuluna ba quoi misaye cadre ancien de la partie présidentielle alinga to ko maté vous comprendre lelo azoko kamba ba bibonga mususu lelo donc esengeli koyeba batu ebele ba na ba vir na bango ba yepe na mouvement en sachant que di progrès baza bakuluna yango biso tozo kebisa bana oyo bazoya na babuzo ba wana na kombo ya ba di progrès eloko zolo ba wana madame ngape na mona kango ba bêtises wana mais ça ce sont des bêtises obiso yo to bunda na di progrès to ko tolérer yango te eza ba bêtises oyo ba trésor mwamba ba Emmanuel babunda cause ya force du progrès mais tozo mona bana na biso to ko sepela na yango te du progrès baza batu ya mayele baza batu pe ya bwanya preuve au contraire yango zo mona pe gouvernement ya sika pe ekobima bakokamba pe babibonga mususu ya ba poste ministériel. Maintenant s'il faut qu'on assurer population et surtout bino de vos partis au pouvoir s'il faut qu'on assurer bango bako différencier nani au vrai du progrès ba mususu baza du progrès différence ni yango o bato ba ko sala ke oyo aza vrai du progrès oyo aza vrai du progrès. Oui, tout d'abord un autant tout d'abord agissement nini ko agissement ya mutu tout d'abord na intellectualisme na ye vous comprenez du progrès balobi te que non il faut obimaka ko bando ko sala ba vir mo bo na balabala contre ba paisible citoyen balobi bongo te et du progrès aza et côté na mboka na biso concernant mayo tali sécurité non o bazo sala wana c'est pour cela même VPM ya intérieur maître Peter Kazadi na commandant ya ville province de Kinshasa général Blaise Kilimbalimba ba jijaki bon pour tout monde que mingi bazo ya ko sala la kaka comme on a dit progrès or bari o basala comme on a dit progrès ba ko sala ba bêtise wana te c'est pour cela o ba okuta ya ko sala ba bêtise wana on a dit progrès bako kangaye bako tiaye baki des droits baye baki non ye aza di progrès ya wapi vous comprenez parce que tozo moto comprendre ngote oza kuluna ozo sala ba base na yo kuna ko boto la batu machette OK na kombo ke non aza di progrès est-ce que ba biso ke non di progrès nde aza likolo mi beko mboka na biso non non sikoyo soki bon to ba soki espoir okopesa na population o eza ba congolais so ba kuta na ba jar ya ba di progrès voyou wana ozo ba ke bazo faire partie na ba di progrès baza ba voyou te parce que c'est appellation ba benga bango ba mena saka batu na nzela ba yebi te sino ba bengela ka bango ba biloko andi un vrai du progrès muto ayebi cause na ye cause ya du progrès za cause noble abunda etumba na ye avec tina bazali kobundisa contre régime wana en place bazali kobunda pona mabanga te na nini te bazali kobunda bavandisi bureau politique na bango wana bavandi wana bazo CG pona mboka na biso ma ezalaki te ke oh non bamoni mutu kingani boye bakeye kosala n'importe quoi non soki omoni bato alolenge kane yeba ke baza bakuluna mais baza badipogré te mais na so kutena bato bongo so kutena bato bongo solution to ko so to ke ofunda bango na la police mais oui la police aza wana pona kokabola pona kobatela mutu batu nyoso tu na biloko na bango la police aza wana yo kanisi ke non attaque tout que non aux tuer de ya des progrès que OK ça ba bêtise na yo kuna ya ko menacer batu yo kanisi ke non so mutu wana akei devant acquis des droits que ba yo kangalo te ba ko kangalo maba parce que ba atanga indenge na zabo oui je soutiens le chef de l'état le président de la république mais ceux qui n'atteignent pas sali babuzoba que non bakokanganga te po naza sima tata mokonza ekolo non wana ekoma ba n'importe quoi bon ata ceux qui peut pona batona bazoende pona ofingisa kombo ya président de la république to bazolo ba na ba kombo ya ba di progrès ko bata bongo ceux qui ba fundi bango na la police et que ko ina matoi de no solution nyongo bomima pona batwana non maman président de la république an omona kaine c'est notre papa, c'est notre papa. Oui, il y a un lobby. Talaka altitude naïe, talaka ba agissement naïe. Parce que hier à Kosepela na ba agissement ya baba na mususu wana ya bakulu no ba mibenga ka ba soit disant des progrès qui akokote la bango.
C'est que boza na punition na bango. Oui, ce que moi que basali ombeba ba boto le téléphone na yo moi ça qui na yo. OK ina acquis des droits na niveau ya la police. On fournit bango. Okokanga ye bango kuna. On est allé le président de la République. Est-ce que yo yebe makambo le président de la République azokamba na mboka na biso? Vous comprenez? Ça veut dire moyen le chef de l'État a se mêler na ba bêtises ya lolenge kani exact. C'est pour cela la police aza wana pona kozongisa mutu na mutu nyonso tu na esika na ye. Vous comprenez? Elingi koloba te ke oza di progrès, so yata ko toza di progrès ya solo solo. Na so sale ba mbeba na yo. Ba kotika yo te. La police eza wana ba kocha yo maboko. Oui, merci beaucoup. Très chers fidèles téléspectateurs, à titre de rappel, nous avons rappelé que Toza dans votre magazine de proximité d'Ago Plus, présenté par votre servante Daniela Njouzi. Quand on a essayé de le Toza il y a Parlement debout, il y a croisement Bokassa Kabambar. Alors, papa, est-ce qu'on peut un deuxième mandat na bino? Il y a président na biso to lo biso Toza bana papa moko. Pour un deuxième mandat, papa Félix. Et là, on a Monique et Simbi, na deuxième mandat au président réalisé qui et puis à qui c'est on a deuxième mandat. Bon, deuxième mandat jusqu'à faire du compteur, non nous bandits. Nous allons tout d'abord, on va dire l'Assemblée nationale et puis gouvernement pays Bima et puis l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, coup na bani au moins déjà on va dire ça va bureau définitif il y a l'Assemblée provinciale notamment à Kinshasa. Il y a au Katanga, par-ci, par-là, puis bazana kati ya ko vendre sango. Alors qu'à la mingité, bureau l'Assemblée nationale, puis ceux qui vendent, bachepe, gouvernement, na ba membre du gouvernement, ceux qui mettent en place, comme ça, premier ministre peut appuyer na vision naie de façon que batombola mboka na biso et que le chef de l'État a sali pe mingi durant même premier quinquennat naie. Surtout que notre salignon sur tout est mais il y a moins quand même tout bandit na 1 tout comme le quand même na 5 et ça bilo que belé et salémi sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais to l'habité que non Fati Béton a salignon sur tout est mais dis-moi que avec le deuxième mandat oyo toujours qui est malien mais malien de façon que peuple congolais a retrouvé dignité naie na katamboka na biso. Pour le deuxième mandat de Bolobu qui nous a installé Penza gouvernement alors na premier mandat na DPS to komi et là koni nyongo Monique donc cité œuvre au président Asali na premier mandat net to comme deuxième mandat œuvre ni nyongo makasi e marqué ba congolais. Maman nanga na webisa yo ni à moins que ba congomani bazala ni de mauvaise foi. Bona nini toza na mboka oyo toyebi article 43 ya constitution oyo yebisa biso que non tous les bana ya ba congolais baza na droit ya kotanga gratuitement mais Kabila na pouvoir awa totikala komona elokwana etikala kosalema te mais avec le président de la République actuelle M. Félix Antoine Tshilombo a tout justement kaka avec la volonté politique a tché yango wana tomoni a tché biso gratuité de l'enseignement lelo bana na biso bana ba congolais nyonso tout bazotanga ofele grâce à Félix Antoine Tshilombo. Mais gratuité wana toyoka ke école muso ezotangisa mete pour la gratuité. Non, il faut kotika motema mabe. Vous comprenez? Ça motema mabe. Oyebi ba école wana les problèmes na bango c'est que tellement bas mesana qui déjà koyiba bana na biso na école na bango. Félix Tshisekedi a comprendre que non il faut bana na biso banda kotanga ofele ata oza shegi ata oza bana to benga les enfants de la rue botanga ofele parce que bango nde Congo ya lobi au moins lelo génération na biso nde toza boye tokoleka mais oyo bakoya na sima na biso so yeza baza na base ya éducation te ça veut dire mboko na ya kosanyini eza ya kokofa c'est ça nde mokonza boka a jugé bon abandi tout d'abord na programme na yo to bandi to benga ki gratuité de l'enseignement lelo ko webisanga te que non ba école wana nyon ministre actuel ya FSP alandela ki ba biloko nyonso tu wana yeba ke tous les écoles wana nyonso tu wana eza gratuit et ceux qui kaka wana te toza sur na programme o tata mokonza école ya ki na yango ya gratuité ya maternité lelo basi na biso ba boto ofele vous comprendre eza ba programme ebele chef de l'état a kitsaki billet ya aviation
yo so voyage raté néanmoins quand même biso to voyage to kindaka ba Maniema ba Kindu mais to yebi prix ya billet sous Joseph Kabila et sous Félix Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi pour me mangai on a voyagé pourquoi pour me mangai problème ezate to voyager to ko kende pe na Maniema wana kotala pe ba réalisation ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ya sali RAE nandenge pe sika awazana kati ya pouvoir. Pardon de na kati o malobate juste que na lingi bo éclaircir moi place on a parce que na bino ba homme de parole quand on dit que bon memanga bo confirmer pe elle bo sa ba téléspectateur bon memanga ya solo toko kende zala bref boko memanga po équipe na biso ya Go Plus chaîne na biso ya Go Plus ezo yoka déjà bata pa ya président ba memanga vu que na za muta proximité ba memanga oui bon nature en défi na royebisa excellence monsieur Trésor Mwamba Trésor Mwamba maman lobi o memaye to kende naye alandela ba évolution ya misala chef de l'état ou asali par-ci par-là dans province. C'est votre ça na télé ba omona ka so na okende. Na yebisi déjà Trésor Mwamba les conseillers les messieurs le directeur azolanda biso déjà na minute vous comprendre. Na yebisi déjà to kokende na Maniema na Goma même na Kasai to kende po yo mona ko omona ba misala au président de la République à Salaki. Lelo ba journaliste mingi ebele na Kinshasa balingi kolobela ba réalisation ya tata mokonzi côté. Ça veut dire ba comment ba partisan ya ba parti politique. Ata eloko chef de l'état sali boyo pona bango ezo mona na eza pembe pona bango ba loba ke non eza rouge. Nyonso to wana eza nini eza haine envers monsieur le président. Mais chef de l'état a sali mingi ndeko ngai. So toke mama kamwanzela so toke ya wana elengesa ata kutu basali nyonso tuté mais so toke na yo nyonso kuna au mona ke non ni ya moi mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali biso pe tozo monde ngo banzela eza comme surtout limité na biso eza qui très sale mais limité comme il propose pour na ba œuvre ya président biso tozo nzima biso a Go Plus tozo nzima toza pe bato média tozo nzima ba œuvre ya président mais aussi c'est que loba pour na problème ya gratuité ya maternité té parce que ben hôpital mususu net hôpital na biso ya cram o ya matete wana toka kike bakanga ki à un moment donné parce que baboye ko botsa moi si gratuitement comprendre ba acte bongo yo ko koloba ndenge nini parce que so hôpital mona hôpital tala na hôpital mususu o ya clinique ya Kinshasa kuna pe bakanga ki ngo si ko pona docteur bongo bazo respecter vision ya chef de l'état pour la gratuité ya maternité yo lobela bango neti message ne ko pesa pona bango. Oui, ngape na landa ka information ana eleki déjà moi mikolo belé et sala ngape passe na motema parce que eza normal te yango oto yebisanga clair au que non ezaki na ba école mususu pe bandaki koboya pour respecter gratuité de l'enseignement au moins que eza PTT au moins ni mesure so ba bandi na yango nanu et yakana ba mami kakatano ebele mais hors chef de l'état bachaki déjà budget en place pour na bloc et ça bloc pe tozaki côté le mela yango mais Dieu merci na minute oyo ba médecin directeur ya ba hôpital wana abazaki pe aux arrêts batikaki bango te parce que air mutu azoya kubota gratuit ayaki na ndenge na yemo côté alandaki communiqué oyo le président de la République yemoko asalaki ngo pe nini pe officiel que non à partir d'aujourd'hui ba maman na biso ba banda kobota ofele yango nde nazo ebisa yo bande kona biso nde bazobomisa biso kaka bazande mitema mabe tellement ba mesana ki déjà na musolo baye ko tia que non gratuité de maternité pour na bango bazomo déjà manque ya ko gagner pour na bango gouvernement ya mboka et tiela bango déjà budget de façon que ba maman na biso babota ofele vous comprendre nyonso to wana za kaka motema mabe mais malembe programme ya tata mokonzi ya ekolo ya gratuité ya maternité boyebake et c'est côté déjà par-ci par-là et bande qu'on a vu ça mususu pe ba pese so ba témoignage que non babotaka déjà Ok, merci beaucoup Ndeko Petit Béton. Tout le monde qui a soulevé point mon pour na Banzela, façon président de la République a se battre pour que Banzela ait na visibilité moi ya bien parce que eloko sala ka kitoko ya mboka eloko sala ka beauté
il y a beaucoup de pouvoir en place, c'est un mingi moyen de transport, ils en tout cas pouvoir wana ezala vraiment bien. Le président n'a biso bande ko bongisa banzela. Donc comme on nzela na biso kabamba bien baba uta ko bongisa karaté. Mais baby donc bato basala musala ba chino ou me la raté toni to bani ba kando ba mitema bani ba baby sa vision à chef de l'état pour rendre nani Kinshasa ou balobe nga kin la poubelle lo kin comme la belle bazo lingate ke vision ana comprendre la tanini Kinshasa okolo banini ndi pona banzela baso ndenge bazo sala banzela mama langai batu baza mitema mabe na mboka na biso. Là maintenant nazokende kotaki maintenant direct le gouverneur de la ville province de Kinshasa mais c'est Gentini Ngobila Mbaka papa pona ni motema mabe ya ndenge wana zela wana ozoyoka ya kabamba na bokasa basali yango oyebi eloko ebomi banzela wana elo ni bomi yango entretien batirasi bako canaliser mai te batirasi koma boucher alors moyen mai ba canaliser ngo mai tambola ndenge esengeli ko tambola ezotambola lisusu mais balasaki wana mai ekomi kokende na balabala yango nde sai kino banzela na biso wana esanini ekofa na babokumesa na biso wana. Mais gouverneur na kati o maloba yango na lobi mama zela na silisa papa soki okenet na bokasa wana ozo comprendre tala nzela wana bote na yango ndenge ezalelaki wana mais bato bazala base ya biloko wana gouverneur de la ville na batu na ye oyo ya la base oyo tobengaka banani babokumese salongo bakosalisa yango te siko chef de l'état asali malamu bamakadamu wana ekomaki kitoko tokomaki mpe koleka ndenge ezalaki wana. Sikoyo chef de l'état a outé sous na bureau esika zo ko traiter ba dossier ya monde ya ba province na biso a outé sous kuna aya ko kombolela lisusu ba bourgmestre na ba gouverneur balabala wana po ebonga mais gouverneur ala saki projet kin bopeto e bino bénéficier na ngote maman place ni nyoko yebisanga na ville province ya Kinshasa wasika ke non bopeto yosali po totambolaka totambolaka tozomona soto ke na rompo ngaba okomona esika na nini na balabala to bengi na ya Kianza université bosoto salite ndenge wana yo kasi to ko betela monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Maboko kin bopeto ne seke échoué asale le côté yango nde to bengi mwana mboka Daniel Bumba le candidat gouverneur oya ko ya kala mingi ate aza na droit ya rare ya kosala te esengeli a révéler biso défi ya monsieur Gentini Ngobila oya lakisi biso ke non monsieur Gentini Ngobila zaki incapable ya ko gérer ville province ya Kinshasa. Ça veut dire Ngobila ya zaka ko toujours kotendi saka mabenga na ye engana kotaki ka Ngobila ye moko te na le pasteur wana wazaki à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mais c'est Godin Poy. Ça veut dire ça gestion na bango bota lelo Kinshasa ndenge komi mbula mukeso ebeti boy moyen mai moyen kocha lokolo batu baleka ezate batu bakomisi biso lelo babiloko wana eza Gentini Ngobila na parrain na ye mais le pasteur Godin Poy bota lelo ekomi mais c'est le pasteur biso to sepela na biloko wana te ya turoyo ezongela lisusu te yango biso toponi déjà mwana mboka Daniel Bumba lubaki yende a constitué monsieur Gentini Bosoto à la tête ya ville province ya Kinshasa. Alors to sengi asalela ba kongomani mingi a relevé ba défi wana soki asalango to kobetele maboko mais so a continuer pe na Bosoto lokola monsieur Gentini Ngobila wana to kotelemela ye vaut mieux atika Kinshasa. Maintenant si il faut corriger ba acte sur salami durant gouverneur Nabuso Gentini, s'il faut corriger, s'il faut vraiment corriger pour que Kinshasa et zong sa beauté non kin la poubelle comme kin la belle. S'il faut corriger na ndenge na selon yo ko corriger na ndenge ni. Pour corriger tout d'abord na zwaki temps ya kokutana na mwana mboka gouverneur de la ville province de le futur gouverneur monsieur Daniel Bumba Lubaki alakisi biso programme na ye o azalango o abengi kin ebonga ça veut dire ye moko ti aye kocha candidature na ye na esika wana akomprena ke non na minute yo eloko moko te na engumba ya Kinshasa eloko ezate nyonso to eza ya kosanini eza ya kobeba eza ya kokufa vous comprendre na moni na ba programme na ye akosalo to bengi akodiminuer taux ya chômage donc a créer ba emploi akotiela biso ba lutiliki akobongisela biso banzela
akobongisela be babiloko ebele ebele oyo surtout social, il faut abunda nyonso tout eza social. Mama na ngai ba na Kinshasa wa ba ignorant baza ebele so yebisi bango Kinshasa eza nini mpona ye eza kaka likumu mais en oubliant que po biloko elongwa province ekoma wa sa nzela wana eloko ekozala te eleka ekozala te yango biso tosengi na le futur gouverneur Tata Lubaki salela biso de façon que banzela ekoma kitoko ba courant epela ezate ba courant oyo message Gentini Molili ayeli biso na ngomba ya Kinshasa ozo comprendre. Donc monsieur Daniel Bumba azana ba défi ebele oyo sengeli a relever ba défi wana ozo comprendre. C'est ça nde tolinga awa d'ici là le 29 ya mois auto zaleli awa j'espère que mwana mboka Daniel Bumba akosimba engumba ya munene ya Kinshasa ezate babiloko ya papamba o mesengo bila ayela kibiso no kino bopeto non ezaki nde ayela kibiso nde kin salité bref à laquelle so tokeya na bokasa awa okomona eloko malonga te mabulu na mabulu salité solo Willery. Là je salue moi la volonté politique il y a ancien vice-gouverneur de la ville monsieur Gérard Jekoko Mulumba au moins quand même Willery on a pas qui déjà salité mais comment que sika ko boaka ba fulu et comment ça solo tala ndenge komi so le moi relève avec moi quelques semaines des semaines ça veut dire soit batike les gérance il y a Kinshasa durant 5 ans oh mais c'est les compétents mais c'est Gentini solo oya kotike la biso na nini soki mona mboka Jekoko Mulumba zala wana alingala ki sabiso les meilleurs so longo wana OK na rond-point auto bengi Gambela tala komi oso comprendre ça veut dire batu mususu baza wana pona koyiba Touroyo tosengi mwana mboka Daniel Bumba aya na ba initiative ya malamu de façon que qui ne peut ça nene ebonga elobi na programme na yemoko ayeli biso Kinshasa ça nene ebonga to panzete kinango pe ekobonga c'est que à contredire projet kinbo peut to yate kinebonga maintenant tozomona ke bozo boya disons bozo boya pardon nini projet ya kinbo peut to président Gentini Ngobila lansaki parce que so il faut na repesa ba pourcentage na projet Kinbo Peto parce que ba commune mususu e bénéficier na ba projet wana Kinbo Peto so faut donner pourcentage à cause combien de pourcents par rapport ya projet na Kinbo Peto maman na lobi est-ce que vous à Kinshasa naza Kinshasa ozalaka na Kinshasa nazalaka ta mususu uti poto ya wa mais ba réalité ya kinta mususu yebya ngote yo pesanga ka pourcentage combien ni mwana ngoza la propre bon limité développer na propriété hein moi na baba ko sibiso ça ironie ça ka prince na kati ya saleté maman biso utambolaka sombu le betia wa nini isika ko tshalo ko la terre to yebi o mo bilo to lo ba to za ba to ya terrain o moni avantage ezani tozo dénoncer ba mabe o ba konze o bazaki à la tête de la ville province ya Kinshasa o basala ezateke to ko sala jalelo moko boye ba nini non biso utambolaka mais c'est Gentini Ngobila tambola parfois na mutuka vous comprenez mais ba pas so les to monaka ya monaka ngote et parfois moula so ebeti ye moyen ko to tcha lokolo ya nini mais biso nde to monaka ba pas wana vous comprenez si na zo dénoncer ba biloko yo ezate pe na ko flatter non te eza ba réalité oyo sur le terrain so na tunu à part bombe e bonga depuis kala ba vi que non kuna quand même banini ata gombango sika so OK mais on appelle la salité comme partout pour ngai naza na point on a kopesa mais c'est Gentini Ngobila te oza pointé nga point na kopesa ye ezaka ka libungu tulu na kopesa ye ata internet pesi ye libungu tulu zéro parce que asale le côté maman na ngai aya na kokosa bato ono ye muto atonga zandu est-ce que muto atonga zandu c'est zandu ngwana pete akosa ki bato ote d'ici là zandu ezosila na décembre yango eleki le toza na avril est-ce que zandu esili esilité voilà le kuta ya mwana mboka Gentini Bosoto oh yazoya ko kambela biso mboka na biso vraiment donc c'est ça c'est pour vous dire que mwana mboka Daniel Bumba Lubaki azana droit ya rare ya kosala donc c'est que bo PC chance to PC chance to banzete na avec programme na Kinshasa bonga tombele to tcha pe maboko de façon que ebonga parce que ceux qui ne bongi
et que ça a toujours intérêt ya batunion surtout mais ce qui est bongité yango nde omoni tozwi responsabilité nyonso to wana tomiamiki yango na mutu ya monsieur Chantini Bosso. Vraiment très cher fidèle téléspectateur vous comprenez que Bilenge ezalaka na Proximac na bino ya Go Plus toza toujours en titre de rappel toujours rappel bino que lelo toyambi muta parlement debout ya croisement Bokassa Kabamba. Alors papa petit béton comme ebangisanga hein. En tout cas, c'est intimidation. Pas dans la zone, c'est intimidé. C'est intimidation, c'est combo kaka. C'est un combo. Mais particulièrement, c'est intimidé. Non, banga. Petit béton, c'est que on bétonné partout. C'est que ça Rwandais infiltré. Ah non, parce que Kagame pas Zobanga Mukongolo. Non, ça Congolais 100%. Des pères et de mères. Kagame nda Zobanga combo wana. Vraiment. Vous en de konabiso. Donc, problème est ça. Vraiment, papa, tu es bas. Parlement debout. Tu as parlement debout, parlement debout. Parlement debout, non, parlement debout, ce sont des jeunes européens. Nous avons créé un mouvement na Yoana Isa, Kondo Tshisekedi de Mulumba. Donc, parlement debout, ils ont fait un mouvement local. Tout le monde a fait du progrès. Local, mouvement, c'est Botama, Tobengi, motocycliste, il y a parti. Mais non, toujours se retrouver kaka na nini kaka. Ils ont des jeunes, au bazar qui paye courage, il y a Kosoloraka. Mais yo ils ont talent mboka na bango, ça veut dire biso to bulaka tout ça analyse. To ça analyse, nini ko comme alobe pour na mboka na biso kende. So que les plupart na ba parlement kuna balobelaka ba famille na bango te. Balobelaka toujours kaka mboka na biso ndenge nini ko kende liboso. Tout ça analyse, c'est ça des mouvements wana et ça là c'est pour cela on a kaba jeune ba biso toujours chaque jour na balabala pour na côté ya sango malamu pour na koyebisa bango pe évolution ya mboka na biso ndenge zo kendeli ko pesa pe message c'est pour cela biso tozaka débouche à l'oreille au moins lelo na koyebisa yo awa côté mususu courant ezate mais so bande ko baye wana to ko panza sango wana biso nyonso to sololi ke non awe salimi boye sali boye o wana pe akokende pe esika kozala wana akokende pe apesi sango oh non lelo basololi boy voilà message ya parlement debout ndenge etambolaka débouché à l'oreille voyez avant président de la République comme président de la République ba chaîne télévision ebele ba pesaka ba ordre na ba chaîne de télévision na bango misusu ke non batu ya Tshisekedi baleka na ba média na biso te heureusement biso to parlement debout vous avez qui wana pona kopanza so baboya na ba média na bango baboya mais biso pe parlement debout ezaki wana pona ko solliciter ya kopanza message ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on parlement debout pe ko lité pe pona nini phénomène kuluna parce que ba kuluna azo déranger population oyo non phénomène parlement ekoki jamais kolité on les charge anan non, nous sommes à l'État. Si le Parlement est comme bongo, ils ont la guerre civile. Vous comprenez? Parce que nous sommes en tête. Il faut respecter Mibeko. C'est comme bongo et vous allez très dangereux. Vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, félicitations à Bao Bakendaki na niveau ya Kanyamaka c'est to bengi bakuluna lelo moyo benga suba ngoko ba komi koyekola ba métier koma ba baptiseur mingi pe ba koma ba militaire mingi pe ba komi ba yekoli métier ya maboko mingi pe ba komi pe mécanisé ba komi kofuta bango pe na l'état congolais vraiment voilà ce qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci beaucoup merci aya pe na vision wana elinge zalate service wana ba ebisa na ba bazai ko muto sala service wana ceux qui soi-disant papa ya Joseph Kabila ne ba yebisa biso mais ceux qui ke Kabila zalaka mwana na ye mbele alinga continuer na schéma wana ya service national mais talasko yo beauté ya service national lelo ebimi à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi azoya pe na vision ya musée aza na vision ya Lumumba aza na vision ya Simon Kimbangu aza pe na vision ya tata na ye père politique na ye pe Kondo Tshisekedi wa Mulumba voilà ndenge aza kati ya kovaloriser ba jeune na biso wana lelo bazali bakuluna lelo pe moyen na minita wa moyo benga bango susu bakuluna ezate voilà
et l'autre biso to za ko luka. C'est ça aussi social. Et belé parce que mingi balobela kala toujours na bango social kala non. Bazaki bakuluna bazaki ko botola. Lelo sous moya ba botola ezate ba yekole musana bango maboko. Lelo batindi bango kuna na maloko kuna bazo salela bana na biso ba ya kelasi ba ban ya kovandela. Et ça loko obiso to za ko luka kala. Mais so Félix Tshisekedi dit vraiment de béton na comprendre pourquoi on peut se comme petit béton non senti que la matière moins obima ah non on se dégager la matière tellement télévision à la ngonga to comme ko chiter vers la fin de cette magazine de proximité. Alors dernière question na biso ça l'autre zomona le 23 avril autre zomona bazo élection sociale mapona ko pona mutu moko ko zala en tête ya Assemblée nationale. Est-ce que pona yo mutu ni parmi ba 3 candidats wana pona yo préféré ezala nani? Bon tout d'abord sali bongo c'est parce que tout moni union sacrée mutu ya biso wana biso c'est la démocratie. Et voilà, c'est ça même la beauté il y a démocratie. Vous comprenez? Mutu oyo aya lobi ke nonga ifona kamba kaka Assemblée nationale. Papa Mboso alobi nga na lingina zalawa na kaka. Vital Camera alobi ye azalawa na kaka. Tout bango ba kotika ba conseiller te. Mboka yoka te mama aza congolais. Ba travailler pe trop na kati ensemble. Eza ambition na ye okopekisa yete. Est-ce que nga na koya kopekisa yo za en fait to kopekisa bango te to boy to pekisa bango te mais quand même batiki la moi tâche wana ba jeune étant que jeune ba bango ba lembi pe batika ta ba conseiller Assemblée nationale papa. Ya to lobi eza na toza la démocratie. Ba bimise ba ambition na bango lokola bako welela. Lokola bango nyonso tout baza na présidium ya union sacrée. Le chef de l'État ayambaki bango ayoki moko moko. Oyo alobi alinga zalawana. Camera lobi nga na linga zalawana. Basi lokwebo alobi azalawana. Nde basali to bengi élection premier. Comme ça ba bengi tous les membres ya union sacrée, ba député wana comme ça ba pona. Moko na bango comme ça akende ko déposer ko postuler tant que président ya chambre basse ya parlement o ba ko voter mukolo lelo yende bisonyo to nini to kochaye maboko mais tanga en tant qu'analyste vi ba makambo ko le kana kati mboka na biso ponanga le choix est clair vaut mieux tozongisa papa na biso Mboso Kodia Pwanga parce que alakisi biso déjà mature na esika wana to ebite soki o ya koya wana soki kozala ndenge mais pona ngai na to ebisa yo soki bakopona baponela biso kaka papa Mboso azala à la tête de l'Assemblée nationale. Pona yo baponela papa Mboso. Alors mot de la fin no kozala nini pona ba téléspectateurs na biso balandi biso en direct il y a à Go Plus surtout na magazine na bango ya proximité. Bon pona ngai nazo continuer ko yebisa bango sur que non toi kampiku na mboka na biso bonga kaka toujours ba désespéré te mboka na biso ezana ba makambo ebele ezana kati ya koleka oto yoka oto bi sala programme moko balobi RDC azobimisa mbongo ebele ezokende toujours na oyo etali ba militaire nyonso to wana eza pona nini pona guerre o ba imposer biso na est ya RDC mais to moni volonté politique ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na bayo baza nzinga na ye bazobunda de façon que kimia ezonga parce que musolo ekokende kuna mikolo nyonso mbele tozu to résoudre déjà ba problème mususu ebele na esika wana d'ici là gouvernement ekobima yango to sengi tata mokoza ekolo abimisela biso pe ba jeune ya mayele vraiment parce que zana bango na kati ya lingoma parti politique na biso yango to sengi pe le secrétaire général monsieur Augustin Kabuya Chilumba aponela biso pe babilenge baza ebele na kati ya parti politique na biso wana lokola batu lokola ba trésor mwamba vous comprendre baza wana o bakoki pe kokambela biso pe bibonga na mboka na biso de façon que mboka na biso pe sanini ekende liboso yango to sengi ba congolais surtout bazala kimia kala mingi ta wa gouvernement ekobima et na sepeli makasi premier ministre ba honorer bino eza eloko ya liboso les femmes participer à ozalwana to ebe to banzete mutu ao chapeauter gouvernement wana aza mama yende abongisaka ndako vraiment banda yebi gérance ya ndako ayebi pe baposa ya bana akokalinga te mwana zanga kokate mwana alela akosalela biso pe mingi
ngana sepeli parce que mibali ba accéder mingi na primature pour na mettre yebi ba résultat na bango ezali caché na moyibi muzito azali ki wana moyibi oyo ba matata moyibi donc c'est ça mama ya pe wana akambela biso pe mboka na biso ekozala biso pe malamu. Merci. Vraiment merci beaucoup. Quand on dit que la télé est Ngonga. Nous sommes arrivés à la fin de cette page magazine de proximité. Très chers fidèles téléspectateurs, encore une fois, merci. Na fidélité na bino liboso ba poste téléviseur na bino pour na kolanda magazine na bino ya proximité. Alors na kokoko sa magazine sans que na remercier équipe technique nanga na mona en tête sona technique papa Yves Nabiso na pesi ombote et puis merci beaucoup pour na fidélité na yo merci na moni so monde apparaître kitoko boy. C'est grâce à notre caméraman Papa Alpha. En tout cas, merci beaucoup Papa Alpha. Notre caméraman c'est grand. Hein? Papa Israël. Bambote Nayo, à mon DG Papa Guy. Napesio Bambote, mon directeur de programme Bambote Belé. À vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bon, gardez toujours contact, bon, gardez toujours rendez-vous. Nabino et à proximité et rendez-vous dans un nouveau numéro. Bye. Proximag, magazine Yabana Mboka, Oilobelaka Nyonso, na République démocratique du Congo. Suivez. Proximag, Nzinga na biso, Nzinga na bino et Proximag, votre magazine de proximité sur Ago Plus.